Bandeko, analysons avec Guilmas. 4 ans depuis 2022, l'autre en 2026, Wera a parvenir à imposer Barekri na ya Sika. Depuis 4 ans passés, Wera a parvenir à imposer biso ba catholique, ba inongo, ba dinara, ba misusu kombo ezo nano nakangi yango te. Na 4 ans wana kaka, Wera a parvenir komema ba jeune wana na poto 4 fois. Ba jeune wana na 4 ans Wera a parvenir komema bango na 3 pays différents. Ba beti 4 concerts na 3 pays différents. Wera a parvenir komema ba musicien wana na Londres. Amemi batuana ba jeune wana na France. Amemi bango lisusu na Belgique. Pendant que Jibe azaka kawana na soki na atmosphère ye abeta kaka kuna abeta kuna ba misusu bazako kende ko explorer libanda. Wera mema bango pe na mboka nini nazobosana. Wera mema bango pe ba Guinée ba mema bango mingi na ba Afrique wana me nazolobela poto. Mais Jibe wana kaka azana batu bazako ya koloba ko diminuer Wera. Et comme il na ba chaîne belé bazako ya ko diminuer Wera koloba ke Wera zelo côté Jibe kaka Jibe kaka Jibe kaka. Mais oui, nandimi mutu na mutu azana droit ya kolobelo kwa lingi. Mutu na mutu azana droit ya ko défendre mutu alingi. Mais tant tozo kota na ba réalisation, tozo kota na ba réalité, même ba musicien ya BCBG bango moko, ba balongwa, baza kolela, baza ko déclarer que Wera azana visibilité, Wera ayebi ko pesa makambu, Wera ayebi ko encadrer, ayebi ko orienter. Sika bango soki baza koloba Wera ayebi ko orienter, ayebi ko guider, ayebi ko former. Elingi koloba nini bandeko? Elingi koloba kaka eloko moko simple. Elingi koloba Jibe ayebi te. Soki baza koloba Wera ayebi, mo wana bazoloba ayebi ko former, a formaka bana na ye, a presentaka bana na ye, abimisaka bana na ye, amemaka bana na ye, apesaka bana na ye opportunité. Bana ya Jibe nde bazoloba bongo. Cela veut dire que Jibe apesaka bango opportunité te. Cela veut dire que Jibe akipaka bango te. Soki baza kolela, cela baza komona bana ya Wera baza komata bango baza kolela, c'est que pas ya Jibe évolution ezate. C'est que pas ya Jibe développement ezate. Tant baza komona pas ya Wera développement, baza komona évolution. Ezo pesa bango kanda, bango kaka na atmosphère, soki atmosphère chaque jour, chaque week-end. Pendant que Wera azako boule komema ba petit ya Sika, libanda baye ba pe bango basala pe bango. 4 voyages au bana wana basali. Bandeko na biso basali ya maison mère. Bake na Londres, bazui déjà connexion na Londres. Bake na France 2 fois, connexion bazui. Bake ko beta na couleur café na Belgique, connexion wana bazui. 4 voyages na 2 ans. Mais na 4 ans a imposé Batouana. Dans 2 ans, a memi Batouana na poto. Wera za ko tike la bango podium ba s'exprimer. Bota la ba 15 minutes ba 10 minutes azako pesa bango. Tangu Wera koya azako communier na bango, azo yemba na bango, azako sala makambo so na bango. Wera azo pesa bango makambo. Ce n'est pas pour rien que totala ba réalisation ya Wera ezala ebele koleka ba réalisation ya Jibe. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que Wera azana vision oyo Jibe azana ngote. Jibe aloba déjà ça ne sert à rien à kende libanda na sala ba compétition libanda azako se sentir mieux na kati. Donc ye a kokende libanda azako monango. Donc ba akozala na succès te ba ko rabaisser na batu ya suka. Mais sur total pe ba makambo na kati kuna na Congo azape mutu ya liboso te. Soki libanda Jibe azobanga libanda alobi libanda bakobanda ba Beyoncé ba soki ba Snoop Dogg ti ba koma na niveau na ye aza kobanga. Mais mutu lokola Wera Ericho Tanabe
Fali Ipupa baza ko affronter libanda, ba Inosbi baza ko affronter libanda, baza ko teka musique na bango, baza ko importer savoir faire na bango, ko sala compétition na oya sika. Mais JB aza banga, il a préféré kozala kaka na Congo. Et sika nini ba musique yango ekoma populaire mutu na mutu, mutu nyoso ko yemba rumba, nde place JB aza ko se sentir mieux. Mais wera aza ko longwa na po wana ya zone moko ya confort, zone ya confort aza nango posa te. Azo kende komeka ba place moko ya kilo, aza ko zwa risque ya komema ba jeune wana na poto. Oyo JB aza na difficulté à koloba. Kaka bino nde bolobaka JB papa chéri akabaka. Banda bandela ko kabela bino. Banda akabela kabino bino bozwaka bokoma wapi. Mais wero bolobaka kabaka te. Maza ko kabela batu na ye ba formation, azo pesa bango ba instruction, aza ko pesa bango guide, azo lakisa bango ndenge ya kozala lobby. Wera aza ko préparer bango pour na relève ya lobby. JB ne prépare pas pour na relève ya lobby. JB c'est pour le moment consommation lelo kaka neti ba nourriture rapide wana ya ba fast food ya ba McDonald's. Mais wera aza ko préparer eza neti ba biloko moko organique. Bio aloni nanu bozeli bozwi soki 6 mois et puis mukolo boko zwa boko banda ko nini boko banda ko lia ba fruit boko sepela. Donc JB aza mutu oyelelo apesi mbongo abandi ko masquer yo azuyo étoile. Mais wera oyelelo ako kotisa na formation akozongisa ne bandeli ala kisho ndenge batelemaka ndenge bayembaka comment ko se comporter devant public comment ko forger soki wera azate okosala ndenge nini aza ko pesa yo et puis ala kisho ndenge bakendeke azola kisa bango ndenge bakendeke na ambassade ndenge ba rempliraka ba formulaire na bango pona kozwa visa bazokene na poto ndenge nini basalaka ba ake na batu. Donc wera azola kisa bango makambo wana nyonso futur soki lelo catholique aza na wengete akozala na difficulté te po wera memie de alakisi déjà Londres, wera alakisi bango nyonso ba inongo wana alakisi bango France, alakisi bango Belgique. Donc bango baza na avance makasi koleka batu ya JB, baza na avance, baza na connaissance. Tant baza ko bima libanda baza ko s'ouvrir na horizon mususu. Pendant que ya JB baza kaka wana mabumu kaka ndeza kokola ka bango, mabumu ezokola ka bango, mabumu ezokola ka bango. Batu nyonso ya JB baza ka mabumu. Mais ba ya wera baza ko travailler pour monaka baza ka konda parce que baza ko travailler pour les exercices ba gym baza ko kota formation pona ko lakisa bango ndenge basalaka. Mutu akota ka école lelo te poza la ministre. Mutu akota ka école oyekoli o étudier osali ba examen pour comme ministre. Pour comme na ba poste moko ya likolo. Poza la na bomengo olekaka na ba examen. Oyo wera la kisaka bana na ye balekaka na ba examen balekaka na ba tempête belé po ba koma lelo o bazali. Bande ko na loba déjà prouesse ya wera son la kisabino place nini force ya wera son ezali. Et puis to bossa naka jamais que wera son aza musicien. Aza abetaka ba instrument ayebi ko détecter ba tala ya batu. Batu nyoso baloba yango déjà. Lui il sait comment ko détecter ba talent. Ayebi oyo soki na saleli oyo na tie oyo place boye, place oyo okuna akobimisa boye. Na biso ina zui oyo na bongisi boye na sali boye akopesa boye. Oyo JB ya yebite, JB kaka yaka to yemba. Oyemba ka voix nini? Fanda wana to yemba. Mais pas ya wera oyembi ozako bazako pesa pe guide ndenge akoyembela. Place muso koyana vocal pe ya bien balobite yango te bongisa vocal wana changer yango ezala boye na boye. Et puis tango koyemba yango yo moko ko sentir que ebimi et comme eloko mususu yango boza komona ba force ya wera eza ko se résumer na investissement. Wera za ko force na yo na ye eza ko investir na kati ya ba jeune, aza ko investir savoir faire na ye na kati ya ba jeune. Mais pas ya JB pour na ye eza investir ete eza ko sauver. Kati ya ko sauver ko épargner na ko investir eza deux choses différentes. JB azawa na kaka pona lelo, mais wera za pona lobby. Yango boza komona makambo asali, ce n'est pas pour yazala na ba double zénith, abeta 4 fois nini zénith de Paris 4 fois. Le Congolais abeta 4 fois zénith. Atika JB na musika. Wera abeti
ba accord ba arena de arena déjà kala mingi ta ko beta arena pe ya nini arena ya Belgique. Donc azana ba avance ebele, c'est pas pour rien parce que ayebi musique, ayebi pe ko investir na kati ya musique, atala ka musika, wera atala ka lobby, yaza mutu akile lote, atala ka lobby. Yango boza komona carrière na eza ko prospérer ko leka ba musicien nyonso ya wenge, eza ko prospérer parce que aza ko tala lobby, aza ko préparer pour na lobby. Bana on a comme na suka bo pote ba commenter ba point de vue na bino tokutana na émission mususu inshallah toko solo la toujours bo solo na politique et na musique ngamta bino Gilmas.